Azana zemi ya Melwan. Oh. Melwan za apita ke mo Burmani ya sana Burmani. Te. Non pita Lolonso. Te tiga bo. Na mincho. Oh, bo ba yebisi. Te. Ko raisonner ce qu'on a zemi wana oyo ya Melwan ozana ngo. Na ba makambo eleki boye soki otubelité agelme. Ngelo batike no lokola jeunesse qui na bana ebele après hier comme na 5 o za libuanza 5e o za libuanza 5e o za libuanza 5e fa baksami ba ali pour comme 7 à part bébé o za na maboko kasi te faut mona ka ke mo alingi cambio seigneur bobo yana mais o za kana souci mutu ono za na bolingwa mutu wana mais on sa bêtise on sa biso au lieu que non on sa ta semblant mo boye que ngana mo mbala na tukuta na kata musika tout monde na ndakuti mais yo aussi porta ko zo mo mbala na otie na kati allez obengi ndeko ono moni ndenge za boye en tout cas ngai kane na utalo bana bakamuliki wana ngani na zabo na ko supporter bana na bana te na za na musala na za mobile ya osala yo fo zonga. Yo so bengana kingana kozonga isusu ndenge ni pona bana pona bana okay yo so bengana kingana kozongela nini zonga po ofo zonga pona bana batika ka bana ende ngwana ayoka keno yazu keni soki musala ngwa kenda ka solo na ebite ponga na yoka yekeno ba azakolo ba keno asala ka asala kana ite akenda ka ne opitsa ne ba burumani na soki wapi. D'accord, tu as entre parenthèses, aux autres, il y a tout trop. Mais il y a nos exemples parce que tu as un mobile, maman. Jusqu'aux autres, il y a FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. After Adidas Arena, After Show, c'est vraiment chaud. Samedi 20 avril 2024, à partir de minuit, avec Ferregola, l'artiste chanteur. Après les spectacles de l'Adidas Arena de Paris, venez vous détendre avec la grande famille des Gaulois. MC Marlène Kassanga. Au numéro 22, rue Pierre-Grange, 94 120, Fontenay-sous-Bois. RRA, Val de Fontenay, à 5 minutes de la marche, face à l'OFPRA. Réservation et renseignements au 07 53 38 04 39. After Show, après le spectacle des Arena Adidas, Ferregola, dans une production signée Salem Service, Koloma Solo. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, et Sarabinoba, information et à surcir. Et c'est quand ils ont bino nanda ko bozolanda biso na image pro chaîne YouTube et sarabino qualité ya image ya propre ya soin botala biso na banda ko tobimi ndenge nini tobimi propre tobimi goût na sur bosepeli na biso. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Pro. Ozana posa ba kango photo kitoko, ozana fête mariage, ozana shooting photo, ozana posa balia kitoko na fête na yo. Contactez FB100 service pour rendre vos activités agréable. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à toi. Na pesimbo te pas Luki Passport. Luki Passport ba lobi so ozana posa passeport ozana espace Schengen. Contactez Luki Passport pour maramnote kende bien. Passion c'est un moukendi de longues jambes. Moi ça pembe à côté ngongi na palente et bongo wa Jenny Kabasu conteneur ya forme mbote na yo. Ya Jojongonda Imene, salutations spéciales à toi, salutations à plus 243 Bengelanga ya Willy Moucheni, salutations à toi. Le boss Papika Mbe na Lyon, na pesi mbote pa Papi Lebo, Was Telecom na créé, salutations à toi, salutations à Cornélie Munongo. Code mondial 001, salutations à toi. Derrière la carte, aux abonnés, Jordan Mizwa,
Zwanga bien, comme toujours, accompagné, assisté par le patron beau gosse Faya Basket. Aujourd'hui, on a cette réel plaisir de recevoir pour vous pour la deuxième fois dans notre émission Carré Parfait, Zena la guerrière, que je salue. J'ai dit déjà bonjour, bonsoir, maman Zena la guerrière. Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Oui, ça va. Ah oui, hein? Mawa toujours, na moni longue sengote, fonga te apparemment mawa nizaka atilelo. Bon, ils ont le mot de Bosana Rajanite. Mawa ils ont ba marambo ebele. Le kola nzambe oyo azana likola pesa rapé ma azo batela donc azo continuer toujours ko batela biso. Mais ça va. Ça va? Hein? Ouais, ça va. Maman Zena toza ki omba leleki to sola ki na yo momoke mais le to linga to kende na ba profondeur na ba dimension yo peton que moi aussi tout le temps tout le monde surtout bino bato bosala ka théâtre je vais dire bozo condamner trop la prime mais lelo na ina sola no tant que moi sinano tant que bon maman est-ce que ti lelo avant na que na ba question na retour na yo ozo condamner ka la prime. Bon, pour naïe, dans le gouvernement autant à combo naïe, pour naïe, ils ont les moyens dans Zambie naïe. On a condamné, donc on a jugé. Donc voilà. Et les moyens dans Zambie naïe, oh ya salaki. Et ça va continuer au salon, on peut pas mi bali mususu. Bato yo, bakolo mi bali wana bandeko wana ba bando condamné. Ne to saboye, oh to stolobaki yango déjà. Reponanga na sina lobaki keno esika za bondela a mikitisa a senganza mi bolimbisi na oyo ya sala ki na oyo ye azo continuer toujours ko sala. Donc voilà quoi. Mais à un moment donné, bato vraiment mona ba secret mususu e bon mama ekomi ko bima. Oyebi ke Janifa ina Kinshasa azana 7 bana na 7 mamas différentes. Ana poto Janiaboti na Labrine. Et est-ce que Makambo Labrine na ko mona na kati ndako tant que moi si toujours condamné mon été pour moi c'est accueilli mon li mon épée mana kimia est-ce que étant que maman roye ba peut-être ndeko biso azali pe na ba problème ba ko traumatiser peut-être Labrine yango sala Labrine sala ba réaction nyoso sala lelo. D'accord, d'abord na ozo na question na yo to banzimba la moko kana inga non na ganyo teto so. En tout cas, les fanatiques n'ont excusé vraiment. On a pas si nous avons été vraiment. Oyo balinga kanga vraiment Zena la guerrière, Zena yenga, Zena lisaka, na linga bino mingi. Et merci beaucoup et surtout na yo. Merci. Et mission qui toko nza malola abakiselo ya mingi. Et mago kaninga. Mais donc voilà, na linga rabino surtout ba balinga nga Zena la guerrière, na linga rabino na linga rabino kaka. Donc voilà, merci na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oyo a appelé Sarabiso Pema. Donc na mo na langi la po ba fanatique no ba se ba petan bete la bon ba sola na ba langi là. Ah oui. Ba melo ba konde o ba lu plaira gel mais tamis anive akubula lolonso ya gel mo ba pizza ilumpalo ya namfu le gel mais apita lumpalo toujours en namfu apisi si tamis na biso lengo. To mapisa naye to va naye to za naye to landelisi na suka lu plaira bakonde iso ono lobi donc bandeko oyo kandi na otolo bandeko oyo balingaka tout ça après ça bike non to ndeko na biso oyo bumi bon ko boma janite mais oyo a contribué peut-être azana kati makambo wana do to za naye tina suka. D'accord. Maintenant si tu peux répondre à ma question. Voilà pour na Jani. Oui bien, bat baluka ka makambu. Bat balinga ka ko bota ka makambu kaka. E jana koza na basibili. Akoza na bani bili. Oto yokaki ke no azaki na mwasi moko mama nani alimbisanga ko mokimi. To yokaki. Nde basola na petite sœur, nde na lobaki. Ke ngana ezali ka molibala te. C'est pas dit que non yé comme ça na 5 7 yesko Labrine sko wala ndisa sko bana bakokana donc ezala de guerre. Le Jani ana bana 7 le quoi ya comme na 4 so 5 na oya zana libumu azana zemi ya melwan melo za apita ke mo burmani ya sana burmani te non pita lolonso te tigabo ya na minicho bo bayebi bat bayebi
te ko raisonner siko na zemi wana oyo ya melo wana ozanango na ba makambo eleki boye soki otubelite ageme zonga moto donc ngelo batike non na zonga na question non ngelo batike non lokola jana zaki na bana ebele après yé comme na 5 o za libu za 5e il faut baksami ba aller pour comme 7 ngana bimina ko na question na ngana ke na réponse yo pesi biso ke azana zemi siko so tozwina nu ke azana zemi réellement totali ke ndebona biso azonga ina ndako ba 9 ans naye mais comment il vivait avec une femme en même temps moi si yango azana zemi ya moto mususu à part bébé azana maboko kasite faut mon ka ke mo alingi cambio seigneur aza moi si moko boye alingi trop ni cambio nazoka pasi na mwana oyo ndenge nazoka pasi makasi na mwana soka changer te mwana wana za libumu wana aza mwana biso na sens que no baza obimana na fai zemi za nani mais zemi ya ona ok zemi za ya fai te eza ya mutu na wana na yebi kutupe pete eza ozomona donc yango jani ya kufi na makambo ebele papa nanga jani ya kufi na makambo ebele o batu tam susu bazoloba ka biloba loba bazo comprendre te makambo ezoleka koma yo atuka nzamba ataki ndoki yango ataki mutema mabe yango koma yo mwasi wana mubali na yo na ndako kiso bokabwa na mobali yango do bofandisi kaka ndenge yo moko lobaki soki ndenge ni epi ndenge kaka donc ndeko na biso za kolela pona bana oui akyo zo isusu zemi ya mutuka donc ozo isusu zemi ozana na mwana ya muke mwana wana aza wana nan oyo jania bo donc aka mwana biso ali ondimi susu kozo isusu zemi susu entre temps obengisa kinde ko wana ya kovana na kati ya bianda kuna yo mais fuza na problème problème c'est pas no bize pas moto oyo ndimaki kozonga po fanda amona makambo nyonso amona yango biso to na souci to lela pourquoi zonga ki so zonga ki te nde makambo ta muso ngai komati moni biso to za malu basi biso basi to za makambo e moko boye bobo yana mais ozaka na souci muto ono za na bolingwa muto wana mais osa bêtise osa biso au lieu que non osa ta semblant moko boye ke ngana mo mbala na tokuta na kata musika tout monde na ndako te mais yo o supporta ko zo mo mbala na otie na kati allez obengi ndeko ono moni ndenge za boye en tout cas ngai kane na utalo bana bakamoleki wana ngani na za bona ko supporter bana na bana te naza na musala naza ma mobile ya osala yo fo zonga non yo so benga na kingana ko zonga isusu ndenge ni poisson pona bana pona bana OK yo so benga na kingana ko zongela nini o zonga po ofo zonga pona bana na yo ponga na kolinga tena kenda ka musala na sala jani azaki mutu ayoka ke no tam susu batika ka bana ende ngwana ayoka ke no yazo kende soki musala ngwa kenda ka solo na ebite ponga na yoka yake no ba azaro lo ba ke no asala kana ite akenda kana ngo pizza ne ba urumani na soki wapi wana nyonso koyoka est-ce que ça na ba vérification ma makambo bolo ba kata tout ça ba tout yoki belé ata moi sango za ngeni oyo masa na biso ndeko na biso famille biso Janifa ya expliquer biso ke no tangu ye azobenga nyonso ya kotala bana na yo mais azoka déjà ngeni mana zo pizza na ye mais moi sango pesa bon je ne sais pas pour moi si asa déjà na mobile ya kakota na kata ndako mais à part mobile on a soka bimia kenda soma kama msusu shibaka ah bon ya shibaka na ya kena pizza na burumi na ya mapisi na ye zena non sola non sola toyoka non loba mabete pona ye pona swinde ni te on a biso sa ki mutatika le vivre aboni la nzambe amikitisa azonga na makolo ya nzambe nzambe ofunguli bapa eloko nini okosala mwasi bongo osengi mobali papa bana na yo azonga na kati ya ndako parce que yo oza na incapacité ya kogérer peut-être bana oyo ye azongi na kati ya ndako ozokota mobali na kati ya ndako mobali wana atie yo zemi mpe lisusu
En plus, aux autres bimalsu côté quand de quoi non ko banda. Et là on est comme ça moi si na niveau wana. Qui mutema mabe. Il y a moi si ou bien mobile peut-être makambo. Eh, au monde mobile ko, au monde bino mibali. Boza na bino mibale misatu mine, mais soko revesa ngote. Opesa moi sino valeur na ndako. Match kitoko. OK. Mais soki okomi ki ya kolakisa ngo ke tala boye, wana ne match mabe. Mais soki o te ya ka to vanda na sens que non to vandi kaka ngana yo kope ya te. Wana bosola e bino na bino. Ke ngana bino, ngana yo kope zati. Wana bosolo la ki bino na bino. Mais soki za na bolingo na kati ya ndako. Ke non, lokolo ya bima ki nga pe na bima. C'est que bino mo pe na bomi bomani. Au moins ça ba couple msusu ndenge sana. Libala ekufa kana ba couple msusu po nini. Monsieur za la famille. OK. Monsieur za la ba camarade. Le monsieur za la bino moko na kati ya ndako et compréhension. Vous comprenez muninga lingaka boye na sala ngote. Muninga lingaka boye na sala ngote. O sala ngona ndenge na moni ba couple mingi ezokufa surtout ba famille makambo akala. Ba famille bazana na okati lelo. Makambo ya kala. Tozonga na biso makambo susu. Loko l'inspiration yenano. Loba kwa mama, loba toyoka. Makambo ya kala. Oza ke famille. Bozo boya, mwasi to le côté ya mwasi, le côté mobali. Bosala ka ba réunion moko boye. Pona mwasi, makambo ni za risuti. Tango lingi mwasi na yo, olingi mobali na yo. Boyokana. Boyokani bokende bino mibale liboso so e comme likambo ko yoka e comme likambo ko sala boye omoni place makambo ekufaka place makambo mabe yaka etant ba camarade pe ba yaka ko kota omoni place mabe yaka lisusu makasi wana ba couple si d'accord ba couple ki fiancé broza ki fiancé lobi kuna ekufi na broza na fiancé na yo lelo lobi ekufi. Mais na kati ndako de bosibo vanda bobongisa makamisi na kati ndako esenga ka bino mibale na bana soki boyokaniza ya bino mibale mwasi na mobali epita bana bakoya te bana bino mibale boyokani famille monene za no olongwe na ndako na yo yepa longwe kuna bokutani comme la famille. D'accord. Tochika entre parenthèses osote ya batu trop makambo zoloba mais yo mais aux exemples parce que otoy ko kabo na mobali na yo mama. Jusqu'aux hôtels à bateau, mais yo mon gros a divorcé. Mon bateau. Lobby que lobby. T'es dans lobby comme qui? On a mis qui au lobby. Dans lobby. Au moni bateau sous soyez ba mamoli car na ba couple bateau. Na uti ko bo malibala. Pourquoi? Non, na bi obi na uti bo malibala. Oui. Ki ya bo malibala. Kasi libala ngona bomi bino tango na bomi libana bino libala bino boluka ibokota boya okota comme ça bomona makambo ile kaka ngana uti makambo ile kina couple na nga pe na koloba mambo ya famille na ngate donc iboye quoi tu vois makambo yo eleki toso mambo janit mama couple na tunyo soko mama couple ya janit tu entre parenthèses tozonga na ni vraiment kolobela mais na oloba mwandambo omoni makambo so eleka bakouple kani osolo bato bayebaka te toswanaka tobundanga na ndako mabe eyaka na kati ya ndako mais so ekomi na niveau mobali to mwasi azotonga yo na famille mabe kote to ekomi mwasi azotonga yo pa famille na ye match ekomi mabe. Et les camours les kaki les caranango ernios mbai nangai papa moi nanga disons a linga kanga to linga naka bolingo zakaka za to na sisa s'il te plaît vas-y maman to zalaka sika moko ngana sala e mabete e pa sala mabete famille na bango balinga na bango ngati bandi tisuka yona mobile bona prendre te boza bien non na sisi to tunite na yo ka mama balinga ngati bandi tisuka mais ye moko asala ki nyoso ponanga nako boya te donc mutango asala bolamu faut ndima bolamu wana so ndima bolamu wana te soki yo po komi lokola
ndoki non asala bolamu belinga pe na sala bolamu mingi pona ye et quoi arrivé ba matata ka ndenge ezalaka to soani par rapport à makambo bwe na ko solo ngo poser po na iba itoko ko tuna nga mama boye to solo ngo poser mais na ko beta masolo ya famille ate to soana ki ka ndenge ezalaka to soana na biso to yokani to soana to yokani na par hasard karaboye na kena réunion moko boye ya biso ba mama FCD même morale ya fondé Omega na mama présidente Spaghetti to kena réunion mo na batisi kalo na ba train à Paris kaka ndenge zalaka epesaka mwa mu matata yonai non na Paris to ça que to kena réunion mo na Paris ko zonga siko na zonga retard ba train ba perturbation et créer ce problème yonai na ba problème wana le pardon c'est une puissance qui libère na senga pardon ndenge zalaka ok tellement famille et comment ekoloba ka ki basi théâtre ba bala bango te bisiko ba bala biso te boya olukani o mi bala théâtre ka bon siko bo luka bango poani na pesi mi José de Londres sida bilele mbote sikazali amena sanga mwana aleli ba voisin ba bengi mbile ye amizokisi ye moko obali yote mtokata epota batu baloba yo mtozokisa na lobilo batute non o bazalaki biso tozalaki te mezaki na bato bazalaki pembeni ba voisin na bino mama est-ce que tant na lobi na ngazala boy oui na kosara muke mena ba vérité belé parce que na za moto na nzambe na loba vérité ebelé pona ko loba kati na kosara te non amizokisa ye moko mtamizokisa ekoma ke non ngai na betaki na makasi nini onga na ko beta mobali mama yo kasi mobali penda mokolo boya komizokisa ye moko oza sur ka bino mbali bozaki na ndako ye peso ka loba yo mtozokisa yo mtobeta ye ngana ke no ko beta mona mobali na omitika pa bangi ayebi ke soka beti yo akota prison ayeba ke loko azo sala et puis ayebi nini ayebi pourquoi ayebi ayoki trop a calculer ninga calculer ki wana a perdre eloko oyo ezaki ya ye moko na buzoba na ye moko wana to rubila moko mususu mbila eye esalaki ngana zai kuna hôpital na zai na hôpital au côté de l'hôpital nini na zana ba photo na la photo oui toro chango ba ocha ba oui na zana ba image belé na côté de l'hôpital pona nini abi na besi mais est-ce que yo côté hôpital pourquoi na poye amena sainga na ba photo mona nena vimbaki ndenge mtamena sainga trop donc omona boyo tanga osima oyo zozong selete te mbali basimba kana loyengi ta oyo sama ya ko bomba kaka donc ntu mais o mbala zo beta yo pe mi be obeta no seke makambo ya lobaki akosaki yim da bisaki makambo te na tu yete batu balobaki yango muni mutende ba luka makambo oyo ngana zo ngai na mibombi na vandi kimia na lingi ko lobate problème ezati ko lobela ngomko mususu e ko sala ke non tant mbileye ngana za na hôpital ye bakangi ye ka ndingi salaka abino na sali le côté ayiko apporter nga plainte mbai na papa mwana na batambali papa mwana ngai mutafundanga ye afunda ye mutafundanga na mbila ye mutaporta plainte oui mais pourtant yo zaki na hôpital voilà ba image ezali na opesa bino OK ozo mwana no et ça là que non mbila epesi raison ndenge pesa ki ye lelo esengi ke no ngana zala libanda ya zana kati na ndako ndako yo babimiso na ndako wana ngana ocholo beloko moki na donc ye tika na ndako ngana na bimi ndako na ya lingi na yete oui bima na ndako na nga na lingi na yete aso na mbila tala boy et ya olukela nga ba problème un jour alobi o ya lobaki ngana comprendre te il faut ye baki mutu azali na ba idée na ye ngai pombe yati do lingi na oso bolingo te o te na lingi te nzambe go benisha nzamba pambola yo nzamba mona yo
mais so nga na sala ki o mabe nzambe na likolo makambo ngo yango zo sila tina ba tongo kaka eso sila kaka te makambo ngo susu eso continue kaka na tikela ye nga na libanda. D'accord, oza libanda discussion na bino uta wapi bazikizaka o trop et pas bato balobaka ke Zena la guerrière aza lesbienne, vrai ou faux? Faux makasi wana kutu donc isa makambo ya banana Kinshasa d'abord nga nalata comme des garçons et puis na ninga na ba camarades te na boya ka ba camarades na raisonner ba mo camarade nga héritier vui na ninga na ba camarades pona ko boya ba problème na sala trop apesanga na pesi titikalo mbote sikazali major Bisadi na ba rôle ba pesanga na jouer rôle moko na vie ya Queen Mother au moins non siko rôle na to jouer zalaka ya na titre na ngoko ya siko façon na jouer rôle wana na nenga na zala na ninga na ngama kamuti ya ko vanda na donc ipona ko boya ba problème bakanisa la mabe ndenge bakanisa bon mokil mobimelo bara ba kansolo mabe pa mutu moko on peut comprendre mais tant tout le monde et où taper pour mobile nous peut entre guillemets banda o kanisa biki nengo bimi bazo ya osaileza bazo ateke bima s'il te plaît Zena baby ke Zena ne azawana abimaka na bana mibali tabimaka na basi na mobile no peut y bien au bongo mais il y a pas de fumée sans feu tant que bato belé ba oloba no makambo wana c'est que quelque part peut-être ça na ba fuite mo bima bato bayoka musika na ngana kombo na Yesu ibi bonga pe omonazi ouais tango ba bulumi na mutu bwasala bo mona yepe na basi yangoti ba mona kate basi wango so basi ba bimaka na ngai ba mona ka bango te ba biso ba bonyo na makamba donc ba lobi mabe na yeso ba kuchu na mabe wana sikiza bongo d'accord yeso ba kuchu na mabe wana tese ya bongo te siko nani kasi ba wapi kasi même la Kinshasa même awa wapi kasi bango kasi wapi bango tokangi parenthèse ya moninga ba masalanga ba yebi 7e bagarre bijou la reine ba kata vimbo ba yebi ngabi ba yebi famille ngabi kolana teni na zolo ba boy ba poto pe kuma o sala batu mo mutu vous tout tourner malu yi mo makam susu ngana musala nzambi ah bon na lubaka ke no na prophétesse mais ngana prophétesse mo ya pa matike no so na pesi o message oyoki message wana soko onzimi soko onzima te yo kaka so nzama pesi ngai message na pesa rapinza na lobi mais soko tumolinga na mama prophétesse moko boye na linga ba jeti na lakila rabatu tango zo lukanga na ba problème na ko lakela yo parce que na yebi o nzambe ataka silanga na loba mabe na mututé na linga ba problème na batuti oko tambola oko yeba ke no oko mona ke no na linga ba problème na batuti prévenez émission c'est ba bazo tuna akenda wapi azalaka wapi avanda rapi na linga na ko bombama mage papa mwana nga pekisa ngai ba camarade apekisa nga théâtre apekisa nga mahambo ebele o esala ke lelo na mona na te na miso bato monta pexo théâtre papa mwana apekisa nga ngoni fana yoka ye parce que papa mwana nga na yoka kai o regrettera nango da regrettera nango te parce que naza nango déjà ya makila nzambe moko ayebi ndenge asala makambo nani lelo oyo na ton vidéo atikela o aloba iki salle sous théâtre te bovaina après boyeka bona bino o regrettera na interdiction apesa wana ya ndenge to o sala théâtre te bon mo ba so abali yo apekisa eloko il faut tout ça ko regretter pour ça théâtre te pour ça théâtre te na regretter ka pe na makasi pona ko regretter na regretter parce que ça musala na ya makila surtout ya makila pe na epseke nga papa comprendre nga kaka so comprendre nga mamuza bien o eza ya makila boy o eza ya makila sina yo kaka nzambe moko asama kamna ndenge na pona olakso ke na lingaki yo na lingi yo na vandi na vanda na vandi na kaka ba réunion kaka uka nini za tozala ba ligne okene kaka déplacement na elukila nga problème ye mo ninga no zana to tala nga bandeko na azolo ba pe amwa so andoki siko kati na Yesu Masia iloko nini yo mo me reprochera nango pa mabe ozara nango ya mabe oui bon
par rapport nazalaka nalinga eloko epesanga mpasi te. Ok. So eloko epesinga mpasi nakangaka na motema me ntango nabimisa yango ezala dega ezala pena dega yamo emo navandaka bite nzambe apesa ngai mais so nabimisa yango ezala dega na omona te ke non na continue na bakanda tete esili yango na obake nzambe apesanga motema moko ya kosupporte makambo nakosupporte makambo na bombi mais ntango nabimisaka disons ezalaka vraiment bien te ezalaka bien te donc polele. D'accord. Zena la guerrière, lelo eza émission te spéciale pour nayo, pour tobeta masolo nao. Oui, donc on est juste moi parenthèse te fongolé mon question. Te fongolé moi parenthèse moi dimi, siko tozonga na biso na makambo ya Janify, o te kotika biso, obeteli biso lisolo, to suka yi partio ke ndekwa moi sa bana vana na mowe na biso akei, azaki na zemi lokonga na ndo kamo. Azovanda ben azongisi mobile na ndako. Mais en même temps zal sou na zemi siko mobile wana azongaki na ndako pourquoi et si longtemps que moi c'est oyo azana zemi puis azana bébé lisusu ana mobile mais qu'est-ce qui va faire un homme aya soit s'engager bon na katanda. Oui on répondre yo au moniteur yo lobi ke non otuninga makambo papa mwana nga otuni makambo nyoso ata na ebisi yo ke non na minute yo ba pesi pouvoir ye azana ndako ngana alibanda na libanda na mwana obieza libanda mo batu oyo te mwana ngana kozana mwana libanda te asa papa na ye aozala na ye bien aobatela ye da batiki na garde à mwana sungai oyo s'il te plaît batiki na garde à mwana obiozu garde à mwana te ngai nde donc lokwa na place te na kozwa mwana koche wapi. D'accord. Na koche ko mwana wapi mona no donc lokwa ya bina na tika na bima na tiki na mwana nzamba mawa oyo asalaka pona batu bandeko oyo balingaka kusunga na salaki mo video moko boye keno na alibanda mais na mukanda na ba mukanda ba misala auto salaka ya ba CDD izala ba complication pona kufutaka ba ndako bambongo moko ya malungeli kaka wana isate so za na CDI na yo omona ki oza à l'aise okozwa na yo privé seconde okozwa privé pona yo kaki ndeko moko alobi ke no abomaki libala akomi na foyer pona la kisayo ke na komi na foyer te na la kiso ke na za libanda. D'accord, mais vice versa na tango na citation baluki boy point nini s'il te plaît oloba na ozena bato nyonso babiki na poto awa mwasi aka na pouvoir mwasi mutu atekala na ndako mobali mutu abimaka libanda toyebi kaka ke basi babengana na mibali na ndako ebongo na kana o ndenge eza contraire yo babimiso na ndako mobali atikala na kata ndako ndako na ye ndako eza na nkombo na ye ndako eza ya kombo biso mbali lokola ezalaki impuissant patronat bato bayemaka bango ndenge oui donc na mosala mingi bapesi pouvoir na ye malgré kombo nange kotaki omona non donc voilà nga nayebi keno eza makambo mosusu soki omoni na mokili moto mosusu akoluka salo mabe mais aosa asambla neti alingaka o po alukaka oyo azalaki nango posa yango nalobaki eloko eleki tika eza te na minute oyo kasi bamensene nyonso baotala yo bato nyonso balingaka Zena la guerrière bazotala yo avant ezala trop tard topesa na message déjà message nanga eza ke non choisis matata en céleste leta nakotisaka nakotia déjà babiloko mosusu leta nakotisaka fiche de paye yango mpe elenda te il faut elenda po makambo ya ndako ezalaka compliqué. D'accord. Bosunga nazwa te esika moko ya privé navanda po esalanga bien nalansaki na mama na biso mama Denise Nyaker wana mama ya bana
bokanisaka mpe mpo na biso eza te mpo tozalaka na poto tozala na posa ya bambongo wana te boyede biso mpe lokola mpe na gouvernement na biso na bandeko baza na Kinshasa na biso toza awa boyedaka biso mpe boyedaka biso otika po eza théâtre na bamboka mosusu te na bamboka mosusu ozosantiki baopesa valeur na bartere na baartiste na bango mais pourquoi pas biso tosala nini pourquoi pas biso ya mboka na biso nyonso toza bana mboka to maintenir mpe babien na biso ti esala biso bien. D'accord. La guerrière otika théâtre natika théâtre te parce que eza na makila eza ke non moni Jennifer ikuta za obenga ya ozoboma tala na yo oui. Tout ça il faut yaka to tournaka ba musala et puis tozalaka musika. D'accord. Tozala tema musika bon ozana musala ba bengi yo na tournage boye ya ça musala na mboko yo trop ozomona donc yango moni ke non lokola nzambe memi makambo ninga memeli yango ndenge tokana kiteke ezala bongo ekomi bon parce que Seigneur ye moko ayebi pourquoi nazo continuer ba tournage nanga na batu oba otianga maboko na moment oyo na kokate parce que nazana no libanda. D'accord. Na moment où libanda ba mécène bato a bonne foi bato balingaka Zena la guerrière so boko chaipoa ko aider nana kufite tant que azana en vivant poto ya rosal ça ba tout temps ba côté na cercueil tant mutazana en vivant a ça les cris d'alarme botala kanae bosal sae et bosala bien Zena la guerrière numéro kaka epa na yo donc voilà. Mais yo pourquoi on ce numéro non donc parce que nabi ketso ba bengi ils ont la facilité donc mutu azana soucia ko sunga na ko leka pour na ko senga merci pe pour na ko lobela. D'accord. Donc numéro à contact ezawana bobenga biso directement borozwa ba coordonnées nyonso ya Zena la guerrière pour na ko pesa aide au bolingi bo pesa avenir ya bana ya Jennifer ba ote ko pesa na musala ya Jani place en dosala ba pesa qui est salaire et puis ba ninga na yo bando sala na ba pepe contribution totalité mbongo wana sala ki $1,700 batindi 1,200 na Congo et puis 500 etikali awa pona etikali wapi ba pesa la brine vous a contre ngo ba pesa bana to ben ba pesa bana na ba gérer mbongo te muto gérer ngo za mama na bango non mama na bango mais ça ya bana il faut loba ke no ya bana ko donc mama ko gérer ngo problème ça ya bana ngana zo linga te ba pesa ya bana ba pesa ngo la brine pona bana oui mais yim ta osimba la guerrière mais yim daro gérer mbongo wana po baza bana nae est-ce que bino siko bobano eta la bana na ndenge nini omoni makambo ya mama mbongo yo enga luka problème oui la ba comédien et puis na famille bitumbe nga ki mama osate bitumbe nzambe social nga luka makambo bitumba nga ke bima makambo mbongo yo to kanisa ki mabesi. D'accord. Ozomona lokola kulutu na biso siatula na molai bazoki likanisi wana vraiment il faut ko loba likambo moko na moko po batu bakanisa mabete po likambo mbongo ezalaka na makambo yango bazoki likanisi geno bakoma ta bakoma Congo balakisa ndinga po batu musu azoloba no boko pesa bango na ndinga ya nini te boko pesa bango na ndinga ya kobata mate mais non parce que la famille déjà tam suba kanisela ki biso mabeke non to liembongo wana pongai na mabadi milwana na bandeko yo baza organisation na makambo wana ba président Molai vilanga siatula donc Sami Mokili na bandeko mususu na Marci Boudia Bondowe na pesimbo te na isiko zali na makasi oyo zo kitake mwasi ozo bunda vraiment na ozo tamboura na mibali ozo zala na mibali donc nzambe wana pesa o toujours makasi wana oyo zala na ce partage wana basali on bien na kindeng bazui ba pesi bana mbongo et pourtant kina zaki na idée moko bo ifala ki bazwa mbongo wana baluka ba mema mona moko ya Jania ya ana poto oli basa ba partage ba 500 na mbongo wana iko aussi la paix non partage ezaki bien kinali maleko la pesi mbote place ozali partage ezali bien malamu bana basimba mbongo so ba bazwa mwana moko ba bengi awa
iluka problème na bana misusu na ba famille musu baza pe famille mon papa mamba maman mon rote mwana nde mwana oya biso nde bana te d'accord toza batu yaya malamu esalima bongo mutu azwi mbongo na ye un jour nzambe sango ntango kosungaka akopambolaka moko na bango akoya kaka awa omona no moko na bango akoya na ye ta mosusu mpe bakoya na bango no kaka mbongo wana nde mfaleke babengisa moko na bango na poto non malamu bapartage na bana nyonso moto azwa eloko na ye oyo azwi boye mpo moto nyonso azala kimia mpo enge ezalaki no balie mbongo babengisi motu boye na poto biso batiki biso ye nde mwana bango nde bana te non yango esengaki ezala ndenge eza wana donc voilà quoi barimere oyo bana ocircule ke Mystère Siatoul na bamolai na badevos et tout balie mbongo oyo bazwaki ya baorganisation rimere yango eza vrai ou bien eza faux bato bazotala biso mpe tobangaki lobango na langila ndayebisa yo ntango bapisi kalumpaluka eke bameli wana bakweki mbei nkabi esili mbei melo oni ebangisaki bino elombi nango ata petite ere nanga propre francis yelabi yaya tozela mbongo ngabi ya ngai boni bolingo oboma nga boye natano emission ngabi oti atuka 10 000 ngabi mbei ejebu bamelo bakoki mbei zambela ngai na bangaki na bite biso bite awa mbiko yinda melo ya ndenge bango pende bobenga bozoleka te ngabi te nabenga maxi awo yamba te ngabi buja naipa kotina ko maxi ali maxi tete isoso ngabi gen makweki mbe gema trahi kora tio bomanga Seigneur tobangaki mais est-ce que mbongo ekomi juste ndenge ezalelaki c'est le calcul supeza batuti c'est le calcul neto botieli bango kaka na se en tout cas non totiela na se te c'est le calcul omoni ke ça va donc bavie basololi mais tokontinue kaka kolandela bolandela nini susu mbongo il faut bapesa na famille mais mbongo sesili si bakabolela nyonso te mbongo esilaki tozolandela mwa toyeba soki ata mwa 50 etikali bakisela bango ata 5 euro la guerrière, pardon. Égalité, j'espère. T'es dans l'intimité. Rien. Mais dans l'intimité, ça va. Ça va. Ça va, on a vu que Marambo est dans la souka. Non, ça va, vieux Siatoul. Non, solo. Mais ça va, on va comité félicité quand même. Comité organisation, autant il va combattre bango. Merci maman Maya Mayoso, autant on a qui vidéo on a dérangé qui on a moni baoyanga. Merci na artiste tout. Na ebike no temps bon qui vidéo on a isale bino passe. Nga personne message on a te non peut na tina nga to bomba pe makambu te. Surtout bombi makambu ezala mabi. Papa na nga Siatoul en tout cas na vigilaki abi oyo mbe neve boye na nani sai sobi azana yena Kishasa bon katali kambe Molai papa Molai Devos atali kabu ngabi je de Londres ye azana nini Ramada occupé pensa tote natali susu ngabi nani wana azana Ramada mkote ngabi bon ça va lokwa ba vie ba zimbongo mbongo ko Kishasa mais maxi ton na bengi azo yamba ngabi en tout cas mbei jebu navandi kimia na landeli na moni ke non ba pesi ndambu ba vie bosololi atua bosola kite to ngato leka kana émission vie mbei et jebu ba te konini
mbeje baki bateko nini mbeje baki nango bateba fana bateko ya mife lokwa famille soki nango mbongo kalki pene to landeli makamyo to moni bien c'est que nzambe abakisila bino mingi boza toujours na comité. D'accord, baza toujours na comité. Démarche ni bo sala po bo bando kuta na bana ya Jani. Bon ya awa to ya awa ya kuna bandeko baza kuna biso beto zali soki esengi ke non moi ilo moko ya mukie problème ezate quand ils ala tout ça la sala ngo ya awa pona komona bana ya Jani eza na problème te président Molai azawana maire Abupia azawana ya père Abupia bah donc il a comité mo pesa so les Kamboza ba réunion salemi sengi bo ya des personnes 3 personnes il est là ba ko kende moi mususu kuna to ba semaine quand ningi za la donc il pona komona bana eza vraiment na problème te mais bana on komona ba il faut nanda kwa la brine yo na la brine na ba accusation na makamnyo so lo ba boy toi tu penses à ro ya mona nda kuna so aya ngana ke ota na opitsembako na opitsembako ndako na na kunganda na lepa dana poso na lepa ba kokweka nga banganga la baneve ba kweki ngali ay na jebu nini ali bo vigile su gel me municipal dana vous comprenez OK vous comprenez vous comprenez vous comprenez donc et na mona to mona pona mona to ya so ra benga ni biso so pe biso mai yena nzembe na ipo fois si ça no makambu botutu botutu c'est trop dur parce que faut ba sukola yena non asengi ba pardon nzambe alula alimbisi komona bana to kende so ra benga ni biso bandiko to ba bimaka otoza na bala balati onga peso bila kena ndako wana so na raisonner Jani Fai na omona ye moi mosona lingaka mingi Maxi nani Labrine na lingaka mingi mais makambo eleki yazo bate na bomi biete na selo côté oui mais moral la mutu yaya moral o memia na buso batane to tane komeli comme le problème comme luka basala nzambe oui osali bien luka bango babondela pona yo bana sote ko tala bango ba viona lokola bakota kuna bakota ngai tension na bina kota na ndako wana ya zalati mais ndako na yemo kwa zalati pardon ndako muto pese ba condition na zalati merci na mona bana libanda ou bien pande ko moko boye c'est bon. Merci beaucoup Zena la guerrière to komi na soka émission na biso bato nyoso balandio ipse ba onene bon bande ko nyoso balandinga place o na loba ki mabe bo limbisanga vraiment makambo ezebele ya kuluba makambo vraiment ezebele Zena na bino yeyo naza toujours na bino place o mona kike et c'est possibilité bo limbisanga j'espère que non na ba commentaire to bo ba commentaire na ko yeba comment na ko bongisa place ya mabe en tout cas vraiment bo limbisa parce que ngana lingaka bino pe bolinga nga ba oyo ba yebinga na yebiki boleli mingi na bunga na mona na raté le grand journaliste ndenga zawana sali tout abambanga bilo mo ona kana kite mais na lobi kaka mwa ndambu bolimbisanga parce que mambo foyer baloba ngo boyete choix ezate bo pete ngati ndenge ezaki ndeko na biso te ko bomba likambo ter nyo seza mabe na lobi o isenga ki na loba na kozonga mbala sima na expliquer bino vraiment makamte comme na ba niveau na ya kadi pona lobi onka likolo mais na kota penza na profondeur te parce que et ça la bien te ponanga. Merci na ba fanatique nanga. Merci na moi nanga mira di grâce. Donc voilà, merci na ndeko nangai Trocadéro na boucherie na wana na Creil. Mon vieux na lobaki ya liboso ya mibale fona lia hein. Bon malasima na lobaki. Donc voilà, Titi bon Titi kalute Titi ndeko ya truka mbote siko zali donc voilà des blaisons Gina Montemaya bambote na bino merci vraiment na ebiki non
nazana bino nakozalaka na bino toujours. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Zena. Moi précision mon qui pour bato ba osal sa ba yeba. Zena la guerrière azana mukanda. Oui. D'accord. Tout ceci na biso derrière la cam de Zaki na Jordan Mizo Zwanga bien accompagné de patron Bogos Fire Basket. Bolan biso na image pro de TV chaîne YouTube et ça rabino qualité ya image ya propre ya soin botala biso ndenge tobimi ndenge tobimi soin tobimi goût. Bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso image pro de. Salutations spéciales à toi Luki Passport. Salutations à toi. Patience Mukendi de longues jambes. Moi ça pembe à côté sanguine na palente wa Jenny Kabasu conteneur ya forme net na film. Salutations à toi. Ya Jojongo Ndai, ya Jojongo Ndai mene. Salutations spéciales à toi. Plus 243 Bengelanga. Ya Willy Mochene. Salutations à toi. Salutations Big Boss Papika Mbena Lyon. Mbote na yo. Mbote na Papile Boaz Telecom na Crey. Salutations à toi. Et bongo Cornélie Munongo. Plus 1. C'était votre humble serviteur, le E, le M, le S, avec votre émission Carré Parfait. Jordan Mizoa, si tu es d'accord avec moi, mais ma bisokuna, toleka.